Passa todo mundo aqui. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, ça vient à Kalam. Ça va d'abord débat pour quitter ça, pour quitter le bouc. Mbote mingi na balandi FM TV bisika bozali topesi bino mbote toye awa na matete précisement na arrêt Chilombo arrêt ekenda sango arrêt bato bazolela pasi na motema maya biso na eloko tondisami tolokitisa mikolo ya FM TV nazanga moko te me na posa ke peuple eloba po te bakonzi basala nini bayoka tora toleka. Bonjour Ndeko. Comment on a dit? Ndeko Platini, moi l'ilobani il y a par rapport à Gouv na Moussala Assa. C'est pour la temps que c'est pour le temps. Donc aux amis voir on peut demander auto à beaucoup de Italie centrale France. Ba continue ba ya kata bazoya bazomo donc que Bruxelles pour matete ba buki sur hôtel matete ba buki. Couloir oya ni ya Lemba Colombe. Ba buki da pa cheche na ni Vodacom. Ba buki bon ça sabotage de la sécurité déjà qui attends on fait ça au colis ah on va besoin de 40 euros on les arrache pour faire ça au moins la clôture tu vois tu dis ça pour le rabat bingo pour les activités mutana uenza zo mona zo kwa mambo pona yosko zo mona ndenge nini musala oyo azosala po keza bozo condamner chef de l'état to ndenge nini mais oyo to que le to ali le to quand même bosko na moment ba tena la passe yo voté te la situation tengo voté solo je passe comme ça beaucoup faut que les autres pas petit peuple mais parce qu'on a bien sûr qui tombe kala a nous sommes à ça va faire ça là nous sommes à match de la mais ce qu'on dit ça moi je dis que moi je dis déjà que bani okolo bakasi chef de l'état bato no pas continuer la biso ba ça va clôture na biso donc pour les gens en sécurité ndelo zabo ah yebi ça biso sibo so ni uti fait so na butu mbala mo yoka una Holanda mama peta pombe ko ba foto sinda ko za clôture ya kitoko te zomo ba portail oyo mo na ko sala ba clôture oyo yango ni ba bandako tant flamand abeta so lisolo ndako kati zaka bana mibale papa na mama na bana mibale to bandako pesa lelo to ya bato kuma population comme belé ndako meko ma 15 personnes papa go fana ndako mulunga batana veranda fanda azo tambele bino obutu wa veranda no sto kwese ba commune belé oza nkona matete basalo za ka boyete batie biso na place basalo so mituka yebisanga mituka libanda to atuna France oza boyete mituka libanda to lati biso ko ndako pourquoi ko le kabo mamo bangi kati ko kabo yo baba yo ko ta pine ça qui tout côté. Merci beaucoup. Comment on a dit? Moi, je lycée, grand public dans le quartier Lokoro. Situation auto à mon niveau, mais personnellement. Tout le monde a vos au-delà la loi anti l'environnement. Nous sommes d'accord. Mais les problèmes majeurs, les problèmes majeurs, à la matinée. Donc, tout a guiné de Banzela. Éviter ce beau film. Au moins, les Banzela, ils faisaient un alors, nous avons une place qui a la salité. La minute où nous avons sali, il fallait que nous suivions ça. C'est-à-dire, dans qu'il y ait ramassé peut-être le globe, petit qui peut tenir. Nous avons un moment où nous avons un endroit. Nous avons un colo, parce qu'on ne va pas même sur le plan. Donc, ils sont préjudiciables. Ils ont un mandat pour porter. Ils sont privés par maman base à l'aise. Donc, ceci n'a pas fait ça. Donc, quel est le loi à l'État donné? L'État a ça la suivi ensemble, c'est-à-dire, si on a le gouvernement la prince, nous avons un ensemble. Nous avons une réhabilité, nous
bâtir touchage, donc ça n'est pas si passe. Peuple au bazolo baki bako fokito. Je crois que ça pour la kanda. Mais en réalité, le programme au gouvernement Zanango, il se tout logagi, ils a bien. Net nga atangi pour ya domaine na zo encourageant. Parce que place les agna terrasser effectivement, il faut terrasser na isala musala na. Biso wa mususu tozolo baba moi qui no problème si banda gona sima. So intéressé de ce ça bon. Tokola awa biso na obeta bali awa. Ezagi a fait sali scanner coréen bali. Le ba terrain ce qui l'état n'a zone effectivement il faut abandonner na canal à minene. C'est-à-dire abandonner comme observation à Macadam, le monde que circulation est bien, c'est alors à voir vous toucher par ma femme. Maintenant minute oyo, même biso dans la femme de gauche, elle sous santé de bois qui a mon aba prince. Nous sommes dans le sous. Donc bata la pénale de malam et d'aider na minute oyo ba bébé bazaki na ba moi ba petite entreprise na bango. Des ba petite entreprise on a écoufi donc chômage et ça. Ngana osenga gouvernement atteint la situation à Malam. Nous avons la banlieue. S'il faut abenga bateau ba consulter au moins mututo azo travailler mu bateau au moins la simbi nini marteau azo luka alongola moi libende. Ce qui l'état a créé les biso d'emploi, c'est-à-dire na ba maluku na ba tereza na ba sele. Atie la biso ke to tonga ba condomine biso na ngola to na condomine. Atie biso ba condomine to tonga peuple ba ozana pas cité na minute on dana ça moi likamna e awa. Exemple bobo miango na minute au ça elo. Comment te que suka so impia gelegi na poko sime so machette. Ba prince e panzani point. Bana ko palo ba machette na ba prince sili. Vous comprenez? Depuis le moment où il faut l'État ayeba. Il y a un moment où il y a un chef. Avant d'être comme ça, il y a un biso qui doit aller. Comment peut ça faire moi idée? Non, peut ça idée quoi? Peut ça idée à Hollanda? À Hollanda. Déjà. À Hollanda, quand tu n'as le bima rambuya, batterie, ça n'a pas mal au coup. Après les biso en plat, tu as basé le bâtiment, banini, tu as ok, tu as otonga. So big and off, tu as mis à 150. Mettre les sols à 250 au bout. Nous sommes à na biso à l'aise pour commencer à développer. Nous avons vendre pour à privé, mailler les gâtés. À Rotigani, à les places pour l'été en capacité. Donc vraiment, nous sommes au Bossala et comme il ne peut pas continuer. Nous sommes présents à biso à casse. Mais ceux qui sont dans erreur, ils vont présent, on dirait si comme Gabon est lumière. On a un pour la président, on a un pour la mais façon à ça, il faut que c'est ceux qui se préparent bien, donc il est malin. Baluga, bonjour Ndeko. Ah bonjour papa. Comment on a dit? Comment on a Maître Kilo. Maître Kilo. Toza on a quartier mayo. Nous banyo koba boloba na musala ya bourgeois sali. Bon, pour l'anglais gouvernement ndenga sali c'est regrettable parce que à Bouki biso na nous na ba compteur à courant. Toza sous na courant na ba câble ya longoli yango quand même. La décision méchante. Ba sala ra bongo te. Quand même faut sobo sala makambu. Boyana ba agence nel. Boyana bango sur place net câble awa balongo les autres senga to somba câble. Câble na auto tout nango na maison na wenzatomba. C'est $120. $120 ngo uta wapi biso ba buki biso ba bar nyonso et puis presque aïe ça même ko ebisa ça même limite ayebi na limite te bana bata ba cadastre te ba yé kaka décision méchant ba bandi c'est regrettable ngai na fandi na Afrique du Sud na tika omona décision méchant avant ba sala likambo ba yé bisara mutu ata pendant un mois de préparation c'est bon comment ba yé ka plus que ba bandi ko buka et puis donc ba buka sans limite bayeka sans limite babandi kokuka na bakable na batwa mai sikoyo na mai toza nango te courant eza te sikoyo fo kosomba câble na c'est $120 ekouta wapi
biloko biso tozulaka mambongo mike abuki yango nyonso sikoyo tovivre ndeni en tout cas gouvernement place kozala disposition eza mawa makasi epuis biso tozokalme kuluna oyo ekotaka na veni awa baye babuki na batinel batie baentre oyo bakuluna baokota sikoyo nayebi te so tovivre ndeni epuis bandako na biso komi tout pre na balabala kuluna so aye aza na ataki direct balopango ekomi kulune donc eza mawa vraiment mpona gouvernement donc faut azala responsable ya makambo ya biso. Merci beaucoup. Kabine nanga ezalaki wana babuki wa kabine banyasi kabine seke nazongela libende nini wana me libende te peti na ngai banzela nga yango yo siko otombokela nga place ve mafuta ezomata na mafuta emata te peti na nga panzela nga nteke quel kope ya talaka kuna libende nalobi ya eloko basali so tolobi ve soki tonotala balimiti na oyo babuki kuna wana tala ye vema tala ngai yo de riske tala ngai yo na eloko bo takuna nde moni babuki sa chebiso yango wana moni pale yango wana bobuki mpo nini terase pas de problème terase bobuki babwa siko terase bobuki oleki mama biso na papa biso na baleki na bayana nga na valeur donc terase eleki bayana nga na valeur bandeko na nga na valeur ekufe te pas de problème mpo na nga kudiko baza. Je crois que Botolanda ba peuple lolenge balobi et sali passe na motema comme d'habitude passe ngo batu baloba ke bo mesana nango mais eza passe wana je crois aussi là lela ya bandeko moko ye moko ako se présenter na boyina loba mazamu azelenge oyo Congo pezozela oyo ke Batoupe balimba chele pe motema. La benga yaya, je crois que ngate yende mutako se présenter Bolandaye. Bonjour Ndeko. Bonjour papa journaliste. Oui ngala ko se présenter te yo mais yo o mekape ko se présenter comme nani projet no ezali. OK, merci beaucoup. Je dis d'abord merci à FM Télévision et puis la PCP Mukolo chaîne maître Bilik Léofas. Merci mingi pour la disponibilité à chaîne. Ngai Kombo Nanga et Sali Richard Kabeya.
Nazali, président fondateur et la structure des jeunes, une ONG qui encadre les jeunes, dénommée Jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo. Namukuse JCT. Nazali Bongo futur candidat député national na Moamba. Ok, voilà. Rosa futur candidat. Donc oyo bana Moamba baochelo motema. Lobe okoma logolo le obosani bango. Donc déjà au départ, j'ai dit que je suis fondateur d'une structure de jeunes. Alors au départ, déjà la dénomination nango on parle de la conscience. De jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo. C'est-à-dire que nous sommes là pour le développement et aussi avoir une bonne conscience, une conscience pure. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je dois vraiment postuler cette année. Je dois donner ma candidature pour la députation nationale. Baya peka abona ba esprit à conscience maloba o bazoko sa peuple lelo ba baluka ndeko nanga. Na ebite koya kotala o bozana no elenge oyo chef de l'état azozela. Bilenge o bazana conscience o bagoluka ba travailler pour na Congo sika mais ko banga pete na Moamba. Yo pilipili ya mukena ba grand loup baza okoka. Bon, en fait, c'est la question, il y a conscience. On sait aussi de quoi on est capable. C'est juste question de quoi tu es capable, en compétence, na ba valeur morale, et c'est sur base de ça. C'est-à-dire que lorsque les gens vont venir tous sur le terrain, moto na moto a posé un projet de société. Alors on a constaté que les gens qu'on a eu à voter avant nous, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc jusque-là, ils ont fait pour la population. Alors à la place que Dofanda to croiser Maboko, que le même personne là continue toujours à exister, mais qui font absolument rien pour la population, c'est pourquoi nous nous sommes engagés cette fois-ci que la jeunesse puisse prendre maintenant la chose en main, de pouvoir travailler pour leur propre intérêt, et non seulement pour leur intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la population. C'est pourquoi JCT, donc jeunes consciencieux, on dit que non, on va faire cette lutte ensemble, parce qu'on a aussi quelque chose à dire, on a aussi des idées aussi à proposer, nous avons aussi des initiatives aussi à initier pour le développement du Congo. Alors, ils font rien. Alors, à quoi sert bon? Rester pas croisés au moment où nous avons aussi des belles initiatives pour mettre en place pour l'avancement ou le développement de notre pays. Bana ya Moamba bakozela nini pana yo par rapport ya oyo zoloba parce que kotala yo pe koyoka yo maloba moko ya renard mais ba image ezala garder. Ok, merci beaucoup. Naibi ke Moamba mobimba limete ngaba lemba kisenso matete. Donc juste que je fais interpeller que leur conscience que cette fois-ci aucune n'a pas élection comme avant. Ne vous laissez pas vraiment corrompre par 5 000 francs pour l'OT. Nous c'est juste rêver de la conscience. Rêver de la conscience que cette fois-ci on va donner la chance à une personne qui mérite. Une personne qu'on connaît très bien. Bah, autoper sa chance. Bah, Mimi Bissowab. Donc je vous rassure très bien que nous sommes là pour l'intérêt de Moamba. Donc disons intérêt de Moamba parce que je ne saurais pas vraiment dire que de toute la République parce que je ne saurais pas. Donc si je suis ressortissant de Moamba, d'abord c'est pour d'abord justifier l'intérêt, défendre l'intérêt à Moamba. Dans la banzela, dans la insécurité, et ça n'a Moamba, n'en parlons pas. Alors Moamba, Azana Molobelité, avez-vous déjà écouté un candidat à nous défendre cause à Moamba? Natikala Boyokate, Natikala Pekomonate. Alors nous sommes là, nous sommes encore des jeunes, de maîtriser la commune en bien, de tamboler, tout le monde a des difficultés. Alors de cause à la facilité mingi, il y a pour défendre et loko to moni na misu pe to vivre en haut na misu. Que les individus là qui viennent ailleurs, on ne sait même pas ayebini matete malamu, ayebi lembate, ayebi penga bate, limete kuto ayebite, ayebi qui sensote. Mais cette personne là ce qui a commis ce qu'on défendre à kolobani oye ayebi. Donc c'est-à-dire qu'il faut
cette fois-ci, vous allez vigilant, vraiment vigilant. Na ba chance au Bokopé, ça n'a pas candidat Oyo Basali Koya. Personnellement, je suis votre candidat, Richard Kabea. Je suis vraiment votre candidat. En tout cas, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous que vous ne serez pas dessus. Donc, nous sommes là pour l'intérêt de Moamba. Donc, de Kinshasa en général, mais Moamba en particulier, qui est Bo Tchamayele et Sikamoko, Bo Mitikate, donc Basomba yo likolo ya polo, Basomba yo likolo ya 5000 francs. Tala tango basobuka bukawana, tala insécurité basokata batu maboko. Député nini omoni à l'équipe a samba to a justifier cause ya batu wana nous sur la carte de souffrir. En tout cas, je suis vraiment votre candidat. En tout cas, Bokanga face au bien. Donc, Malobana Soloba, Oibo enregistrant mon téléphone Nabino. Quand nous serons là, nous continuerons toujours à défendre votre cause. Bandara Aboya. Oui, mais il faut pas qu'il y a toujours l'exception. Il y a toujours l'exception. En tout, il y a toujours l'exception. Donc, il y a comme exception et sangakate. Exception et sangakate. C'est-à-dire qu'on fera vraiment l'effort de mettre à la différence. Lilobani Nasko Koka Kolobela Banamo. Bon, en fait, Liloba Nazo Yebisa Banamo, c'est à dire que Balamuka. Balamuka, Ola la Pungité. Donc le pouvoir est entre vos mains. Donc il faut annoncer les antivaleurs. Annoncer les antivaleurs et aussi il faut donner d'eau à toute personne au moment qui a salé le côté. Donc à saler le côté, n'allez pas alimenté, matete, encaissé, que cette personne n'a rien foutu. Alors cette fois-ci, en tout cas, il faut prendre les choses aux mains. Donc il faut faire vraiment un choix qui est vraiment judiciaire, un choix responsable pour l'avenir des Moamba. En tout cas, merci beaucoup. Molanda qui est Nana Maluba Wolobate, mais Babanda Nengwana, Soukande et Rolakis. Mbote mama. Mbote papa. Comment nani mama? Mama Monique Ngalula. Mama Ngalula. Toye awa kokitisa micro na biso pote to solo la pote bakonzi balanda. Okokai koloba nini? Musala oyo Gentini azosala. Papa pona ngai musala Gentini azosala eza malamu te. Na sens nini? Population eza ko se débrouiller. Biso basi nde tokoma ba papa ba mama. Il y a un kobuka biso et si quand on débrouiller et si quand on tant que c'est dans la classe petit peuple ça qu'on se débrouiller parce que on peut se biso passe makasi tango biloko na ye wana zo kobuka papa patience ezate bazo bebisa na biloko na banda kwa batu na biso batu bazo futela esika wana ba 40 to pesa moyen ba kolonda ba peso que biso ezate tozo mona esika ko bandela na esika ko sokisela te papa. Maman mutuna muke kotala pe limite ya bandako oyo ya kala o ba belge batika ke soki wana me bo moniteur bo déborder ki pe moi muke te papa ata to déborder muke bango ba yaki ba yebisi biso boye bolongwa 5 mètres omoni ba pesa ki 5 mètres après terrassé to longoli biloko na biso 5 mètres après terrassé bango sikoyo ba ye babuki 20 mètres après terrassé ata yo moko basala ka bongo koyo na nyonso wana yo moni liyoba nini yo kosenga mpona bakonzi kasi parce que Gentini auti mpe na libumu bino nde bato boboti biso maloba nini okokoya kolobela ye papa makambo azosala eza kitoko te atika bato base débrouiller po mboka na biso salaire ya malonga eza te bamama nde bazolekisa bandako mais ye azoko misala eza te ye azokota bandi kobebisa petit peuple oyo aza kose débrouiller wana mais kaka bango moko balia biso nyonso toza bakongolais bongi kaka bango balia ba peuple baza ko se retrouver te papa
peuple aza kose retrouve te bango bazolia bazofuta bango mais bazoya kopesa biso bato mibale bazofuta bango te toza kose débrouiller biso moko azopesa biso mpasi lisusu makasi. Merci beaucoup maman. Ok. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a dit? Comment on a maman Bijou? Maman Bijou, Lilo Bezali à Gobakisa par rapport à Axel Salamia. Bon, Lilo Bakisa Zali vraiment na ngana lobakoui. Musala oyo pona ngeza mabete. Normalement za musala mo eza malamu po tozolanda tozoluka mboka ezonga ba norme mo ya mo malamu. Mais quand même il faut que ça souffle na population. Au moins ni place au babuki, place à l'état oui ezalaki tozaki na moi espace à l'état moki. Faut reconnaître un. Oui, mais tozaki pene sika na biso. Net sika na biso nde babuki biso nde ba yo toyoka na kibabuka biso bakobuka esika biso tozaki ya l'état. Mais bakoka kozwa o ya biso te. Ya biso depuis biso to botami nde ba mapango na biso zaki ba foda avance banda ko onela tongaki azalaki na ba parti oyoyo population apesaki yemoko propriétaire akope ko vanda. Tosokipaka na 10 mètres ya lupango. Mais la carte ya parcelle na biso tomona ke toza même na 10 mètres kutu na parcelle yango mo bapesi yango aval ya ndako te. Place babuki biso falaki 10 mètres mais bango basi biso na 20 mètres ya lupango. Yango pena biso tosepela kite so otali ndako na so ba détruire et puis tant bazo détruire biso ba avertir biso te. Ndako na biso babuki ba détruire même na ba porte na ba fenêtre rien à récupérer za loi. Ba évoluer ka pour la population. Et biso tos exemple à suivre. Mon lopango ba yebi na kombo ya Chilombo. Chilombo aza muto yo azo diriger mboka. Mais lopango yo tango zo pesa déjà ezo refléter kombo na ezo lakisa ke il faut être l'exemple à suivre na bato mususu. Yango biso to permettre ki babuka biso espace ya l'état pour baninga mususu ba comprendre que za musalo l'état pena zo sala. Mais tango to moni ba yeko buke communauté ko détruire nde ba biloko ba bien ya bato. Ezaki su ya moto pour l'état za na pas sécuriser mouvement biloko. Et non qu'à détruire. Et puis moment au bango bazo sa biloko faut ba dans en collaboration na population. Ba sala ngo lokwa bazo affronter te ba bebisa gouvernement en place te. Et ça lokwa bazo faire remonter la tension à bato envers gouvernement en place. C'est pas bien. Bazo sala per musala ndenge zo senga ba sala te. Voilà vraiment en tout cas toza contre gouverneur de la ville. Makasi naturel. To sepeli tata na lokoma toza content te. Asali musala mabe pe bato atindi baza très méchant. Bazo pesa bato espace ya ko s'exprimer te ya ko efsa mutu ke limite na ngeza awa. Donc tangu ya bika zo buka. Donc so zatana mwana na kati soka okufa ezo engager yo. Donc yango azo sala ngopo la kinbo peto kotala boel nenge limete zali akoba ochela bino koto mabe wapi asali. Pa azo sala ngo nenge zo kelete pona mateta tona ba tinel za banda kuna kati. Tinel bateka ndako. Donc balabalo eza tinel mutakole ka bekoma lupango abuki yango te. Asadressa ki na Chilombo kanise bata Chilombo bako telema baboya po ekende mabe mamoni biso to pesa vali me banda koze bele awa e futi ba mbongo babuki yango te. Ya solo? Oui, ba futi ba mbongo na banda ko bele babuki yango te poseka banda ko buka lelo lundi a continuer opération. Opération za limité ba mbongo ba ekwela maboko nani? Te to koyeba te mais tozo yeba partir en temps na otanga babuki ngai babuki voisin te pona ngala ko lo bani. Ba futi mbongo baza corrompu. C'est ça. Okay. Je crois que Bolanda nga batute FM TV pété ya population. Nga musala nga kitisa micro pe place à nini? Aloba. Tora toleka. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on a dit? Bon, comme on a dit, Fali Masela. Fali Masela. Ouais. Fali Wanate. Ouais. Ok. Oh, il y a salon. Ok, ça va, c'est bon. Qui ici micro FM TV par rapport. Na ndenge bino mo bozo mona lilobano zani. Bon, lilobana ngai ezaka kapona. Bon, l'état sala musala na e, to beti maboko. Mais eloko to regete ezaba bisika biso ba jeune to tangi to tu ba maplom misala ezalaka te.
na ngolo nzambe tongosama misala na biso pour te faire vivre mais baye kopanza biso biloko brusquement oui toyeba biso toza balocataire toyebaki te ke babisika toye koluwe eza leta biso toza basimple locataire mais lelo neti nga naza na mwasi toza na basi mpe bana tovivaka awa toza na place mosusu te ya kozwila mbongo ya kolia tozwaka na mwa mosala biso neti nga aza coiffeur mingi bayebi nga salo fali na matete na Chilombo biso place wana tobikelaka bobongiseli biso esika mosusu te boyembana moko bobuki mais avant l'État atia bato batia biloko wana ti batonga combien des ans ndeko fali nuta tuna mutuna moko ezo matanga mais kotala bien lolenge babuki limite penze monani omoni te ke no bino na baboyibaki l'État non nga pe kokamwa nayebaki te ke nzoka yazana baterese na nsima oyebaki yango nayebaki te komona oui oyebi ke ndenge ezala makambo ya l'État soki nzela baprojectaki nzela yebango ke suka baosala nini bakofungolaka donc c'est que population eyibaki l'État oui biso tosepelaki mabe wapi gentine asali te asali mabe te mais bayebake biso tobika ntango bobuka il faut boya bopeseli boyebisi bato depuis kala bokoti mpenza na baresponsable ya mapango fandisa réunion na bato oyo bafutela po peuple ezofutela wana bamezo wana toza peuple ya l'État mpo na likambo papa lopango ka moko biso balocataire toyebi na biso eloko te tosouffrir ifale bayebisa biso mpo biso toza bapeuple ya l'État lelo bajeune ebeye banokoopere awa bakomi otelengana na jeune moko kuta banosengaka te mais lelo akomi koya kosengasenga biso nazali na salon na nga metala place na Kongo eza mabe te mais faso bazosalela yango nde tomona mabe. Ok, ça va. Oko bakisa mwa liloba moko bonjour comment nani? Poutine. Poutine. Ya solo wana. Siko liloba no contribution ezali par rapport à musala ya gouvernement asali. Contribution na mise en place kaka ngape yesala ngapasi po ngape maison na ngazaki na maison de coiffure. Na mutio siko donc na kombika libanda kabo. Komi ntela. Na omitiate so client na ngamoninga poso ndeni na juste defika kiti na salle ka libanda donc liboso to nazaki na maison na ngezaki da référence mino so yabi ke atanga na zate batu suba wakata siko na mitio boko na ozambongo et comme un peu passe po batu suba nde babuki bongo ba suba vanda musika ba yake pana so nde ba ya ba mona référence ezate wakeke na mo place mususu et puis c'est un peu passe so ki leta ozo atama ba mesure mususu ya bien ata la place nini oyo akotikela ta ba jeune ya espace baba kotonga ta pona compte ya yemo leta to ande ko futa aosala ngo pona bien na biso te aolonela bino ba pelouse banzete tout esala moi jarte yo boya ngo ndeko nanga mwana ngana nda kuna ole pelouse te ya solo oui ovotaki mais so to vota pe to ebe makamba malamu ya to vota ite po lelo to bando sibi ba ko seka so to monde si ndimango o to tango ba pesa ko mwa 10000 polo zwaki opesa ngata biloko wana kuta ba polo ngana kinda solo oui Ogolo Bani pour chef de l'état pour un souci à jeune surtout jeunesse congolaise Ogolo Bani le loba pour te faire chier toi là bon biso doit ba misalo to yebi doit misalo to tangeli ce qui ici un moyen pour ça ba épouse koti ba ndeti ba biso beto to ça et c'est un peu bien ce qui ba buka biso ba lo ba misalo ezakuna et c'est un peu bien to que nous travailler pour to ba ça fait un peu bon merci beaucoup de Kolanga OK. Bon, on a ces pays mingi. Juste doit approcher le Congo. Makambo ndenge zo leka. Ya kin bopeto. Bon. Moi to le ba mingi zate. Batu mususu na kotala bango boye. Tali ke bazana faute. Baba fautif. Mais batu mususu pe ya kotala bango. Taki temba oyo ba okende wapi oyo ta muso zaki retimbo mbongo ne ya kikuba retraite ne zaki yango wana na ba village natal ba muso village natal ezaki sasa ko ba konzi ba tabi ba paramètre bele nde to kende boye so ba konzi ba fokoli musute bele ba kolala libanda bele musupe ba pesa ngo pe ba mesure de grâce on enseigner ba konzi misusu ba fautif mais il faut na retracer ala monda mune saba misusu soko longolie wu mbala moko
commune à se charger na bango au place au Kendeza te dès tozomona bamuso kati mwa kenzo mais mususu olongoli mobimba mpenza boyeta mususu azala mususu ata kuti mboka na bango mboka bapere na bakoko ne kuta yebi kuta yango te tosanga leta mwa mesure moko boye mwa mawa mpe moko boye mpe kota mpe na kati eza nango bien mais mwa mawa moko mpe kota na kati tomona mpe na mboka mosusu mwa nzela yango ezalaki boye mais batrase yango mpe ndenge mosusu mpe po epesa mpe mwa bato mpe mwa valeur so mpe leta apasali bongo mpe esa mpe kaka mwa bien bon naza mingi ya koloba te ya mibale leta tala biso na matete bato bazokata na maboko kuluna na matete insécurité na matete ekomi lokola neti kaka équipe moko boye nyonso soadia bazotinda bango soadia so bango moko tozoyeba te kuluna ekomi so ya niveau kuti te akati isheti ndambu te ekomi ke projet kuluna bakomosala mikolo kaka opération kata liboko bazokata kaka maboko bazokata maboko bakonza mboka bofongola misu na matete tozomona yango nayoka kaka masango mpongo nasala kopi libanda mais deux jours namoni mpenza ke donc bakati mutu liboko mpenza boye donc bakati natu nini babike mikolo bango ekomi kaka bongo opération kata liboko en tout cas bakonzi botelemela yango nde botelemeli makambo oyo mosusu oyo wana bobosana yango te kuluna donc dégâts dobota na rapidité mpenza ekomake nde tokendaka mosala tozonga so tokolaka na mito totiaka balitoko kaka kuna kote tozalaka kote tosalaka mosala. Gabriel Tembo concernant bamakambo oyo esalema kobuka normalement eza bien mpona biso bapeuple. Pourquoi bainondation ezosalama trop par rapport à quoi? Par rapport ya réseau assainissement eza bouché. Nga za ingénieur nayebi ya biloko wana. Premièrement oyo ezoétonne nga c'est quoi? Mutu ya mokolo azoyeba te place ya kosomba aza ministre me akesomba na emprise. Or le temps etosala nzela to na 3 biloko to réservoir trottoir emprise na bakaniveau. Maintenant bato bakomotonga ntina kaniveau likolo ya kaniveau eza bien te. Mpo na ngai avi na ngai eza ke Gentini Ngobila mambo azosala oui azosala mabe te mais azo-appliquer ka ndenge loi ezosenga. Mpo na ngai vraiment nazo-encourager ezala deux poids deux mesures te. Mais si par exemple mokonzi ata aza mokonzi ata aza mokola tu bosala ndenge ezosenga wana yango kanga na koloba mpo na ngai. Mbote mama? Mbote papa. Kuti wa komo nani? Komo na mama. Mama liloba ezali ya koloba par rapport ya musala papa gouverneur ayaki kosala. Le biso ngai na bota miao. Ndako le basali yango awa, le to kokota awa ezali ndako ya sika. Le to kota ndako ya sika, to kuta terrasse. Terrasse yo bien sala kango pona. Mai evanda na veranda te. Mai wana fa kota la terrasse et que la terrasse minene mais rotina manchi. Bon ba ko ba so nino ba ba ko so la terrasse. Terrasse tina na ngo ba sala la terrasse. O ça y est sur ba ko so mu pepe. Et c'est si ko so mu pepe. Les ba soda ba ko ba Rolanda ba to. Les ba soda ba ko ba Rolanda ba to wa. A toke la commune. Toke la commune a pour mettre ça ça ki chichimbi. Le toke la ba chichimbi. Chichimbi to bi se ba soda ba ko ba Rolanda ba to la ba. Pembe la porte anda. Voilà sur la batata à biso. Depuis la soda comment la dara ba pembe la anda. Chichimbi habite. Boya tika kana ya kotala. Aye kotala astangi ba mettre. Atangi ba mettre ya ko suka place wana. Le suka place wana lobi boko na place oyo ba nzete. Awa ba kona ki ba manga. Kuna ba kona ki ba avocat.
awa biso tokolaki avoka kuna bakoni bamanga ndelo wana nyonso ye burgumestre atikaka awa mpona burgumestre atangwa Mobutu atangwa Mobutu ndenge atikaka bakomissaire ndenge atikaka awa tokoni banzete wana ezalaki elembo ezalaka elembo place lopango esuki awa na nzela balabala oyo alobaka mutu asimba te kabre ya munene ya kura eleka awa na kabine na biso ya kura na mando yango alobaka awa mutu asimba te me botekaka biloko na bino ezala botiaka nde propre botiaka salongo awa ezalaka salite te ezalaka na salite te lelo siko busala bango baye kosala oyo baye kobuka esika ezalama tala na mosoto batikeli bato awa tala salite batikeli bato awa awa ezalaka na salite te banda kala ozokota awa ezalaka okaka propre tala basalite batikeli biso mpenza salite sikoyo boya kolongola basalite na bino boya kolongola basalite na bino omoni makambo ndenge ezali. Merci beaucoup mama. Bon, il y a un autre lobby. Tout aussi l'État pour l'État a dit qu'il y a un Zambie à ma bellette. Ce qui est Zambie à Kwesi. Tout ça, normalement, quand tu as eu le temps à Flamand, limite, n'a pas qui n'a pas la soie. Et nous sommes morts. Mais avec le temps, vu que les gens n'ont plus du travail, dès ce qu'on monte dans la moto, à quel niveau l'État a eu autorisation. Il y a autorisation. Il y a bâti, il basali, traçage, pour la terrasse, la piste, l'espace, ça date déjà, ça fait 15 ans à 20 ans qu'elle a déjà tombé. Ceux qui n'ont qui chômeur, ils ont beaucoup la banane à yango. Ils ont tant que la banane à yango. Ils ont foutu la ndako à yango. La loi est dure, mais c'est la loi. Et ça rappelle la biloko comme ce nos journalistes yebi exception ça là. Baye batali. Voilà batali distance. Voilà. Le cas na cadastre baya osomba. Ba raison na cadastre ba futa, au futa. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous, le père des enfants, moi, j'ai 52 ans. Quelle société qui peut m'engager encore? Le temps où la loi dans le vrai sens du mot, les ratés, vous ne savez pas de boutique pour qu'on ait un débat. C'est mon frère. Ceux qui ont dans le vrai sens du mot, nous respectons, nous inclinons. Ça c'est un. Et là, vous savez, nous sommes dans la période où on fait des enrôlements. Et cette période où il y a après enrôlement, il y aura le dépôt de candidature. Après le dépôt de candidature, il y aura le propagande. Tout ce qu'on a décrit ici, ça va incomber dans la tête du chef. Si vous faites le sondage, vous allez voir que le sondage, il y a Azaki Likolo, il va dire que ça va. Donc, il faut faire attention. Asali, c'est bien, mais ça va être un peu dur. Mettez-vous à ma place. Ça passe. C'est comme $100, $150, $150. C'est par aussi que moi, j'ai gagné quelque chose. J'ai payé mes droits à l'État. Déjà, j'ai payé, déjà, j'ai payé toutes ces vies. Si on était à la maison, j'allais vous montrer tous mes documents. Là, je paye. Qu'est-ce que je peux aller maintenant? C'est très difficile, collègue. Merci. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a la loi
La loi. La loi. Mibeko. Mibeko. Par rapport à Mibeko et Koyo Lobini. Par rapport à Mibeko et Koyi, d'abord, ils ont l'État ici. Mais ils ont déplorable été par rapport à la vie au Bisoto mené. Donc l'État Koyi, ça va Mibeko ou ils ont normal. Ils ont décidé d'utiliser les colos. Mais il faut que la part de la population, na souci à la population, où il y a à gérer, à diriger. Bisoto zawana, toute la population, s'il faut commencer à détruire la population, à sali musala bien, oui. Mais est-ce que tu as mis salaté à Bouki Bisoboy, à zone ici combien de bateaux na chômage? Mais quand tu as la loi, pire boule, na moni penda que non, bino ne bat boyibi l'État. Oui, ozo reconnaître. Ozo na raison. Na kokai ko na raison te menaza na raison. Bon, tout le bano qui a na raison. Na personne na raison de luki. Biso to yibi l'État. Mais muta tonga terrasse eza belge. Question na bino atuna bino mituna te mais ngana tuna na bango bakonzi. Belge tanga tongara matete zaki na combien d'habitants? Matete zaki constitué na ezaki na combien de bateaux? Population zana matete zaki ndenge nini? Mais lelo matete zana combien ya bateaux? Ba posa ya bateaux, nombre ya bateaux na ba commune, est-ce que ba calculer ngo? Ba calculer nombre ya bateaux te. Belge atongaki tantôt awa na nombre ya bateaux zaki Kinshasa zaki constitué na 5 millions de personnes. Lelo Kinshasa zana combien de personnes? Le banyo ko loba epa ya mokonzi mboka Fachi Béton ayoka parce que il y a plus lito il n'y a pas bajana. Ah, on a rolo bano ya liboso pas président de la République. Na éviter soki ba conseiller o azana bango baza vraiment ba conseiller wana na éviter yenda yebi. Mais na étant que nga citoyen na ye nazali peuple na ye nazape parmi bateau bazaki na posa à la place azali. Votaki. Ah, donc naza parmi bateau bazala qui babakisa qui moi un plus pas à la place à ça. Parce que on a beaucoup kolobe pas président Zabo. Oyo na kolobe pas président Ezabo. Batu oyo bazo sala misala oyo. Est-ce que bazo sala ngo pona kosunga ye? Donc pona ce que monde basi mise touche. Nga pona nga na Monique toza à la veille ya l'élection. Est-ce qu'il faut ko bandana ko détruire? Mais il y a un loroté gentil à cause ça la sac chef de Taïba. Wana biso to yebite. Mais après na kin bopeto te. Kin bopeto. Bazongi sagisa sakala. Est-ce que propriété ya kin faut bandara na robuka? Yo yiba. Ah, ko babandara propriété na robuka. Bo babandana na robongisa. Diriger c'est prévoir, il y a prévoir nini pona abana maman. Pona yo zo mona ke basi misave touche. Oui, ça touche. Parce que c'est le but de la ni kasa touche. Il y a liboso na faut atala batu bazana ba tout autour bateau ba travailler. Faut battre face à Maël. Est-ce que Gentini c'est le but de son nano ça kin bopeto oui. Mais moi qui ça mais kin Gentini tout à son pas le passé a uta ina na parti moko boet. Aye maman union sacrée oui union sacrée bon esprit est-ce qu'un esprit union sacrée boule que esprit agent ta na ngo esprit wana azan esprit papa papa ndoki ndenga za ndoki satana tabongoli motema satana tabongoli yuda sabongoli motema wa OK pas fait mon pas na lobate ndoka za ndoki biso nyonso toyebi 18 ans ya souffrance na mboko na gouvernement ya Argentine parce que ndenga nini kana 5 Fachi ya na bonheur abongisa yo ndenga sana ke vient habiter tout il faut pena abalaye. Il faut balayer papa. Na éviter faut balayer. Donc à balayer, na ba bien ko kombo la ko longo la route. C'est bon la monde de mswaza na liloba. Awa, mbote papa. Mbote. Comment on a dit? Robert. Papa mutombo ngo bakisa liloba moko. Bon, kobuka, que malgré peuple a salé que erreur. Et loko salé que to sala erreur, ils allaient souffrance automoni pendant durée ya pouvoir au collègue. Peuple a souffrir 32 ans. Il y a 32 ans au total. Plus bané à Joseph Kabila. Bandima s'est sacrifié. Bakoufa. Bamsusu Bakoto Hôpital. Bazoka. L'espoir est à que pouvoir se goya. Fina Bakoto changer. Motobanda aux Elalipa. Eria ya Pesibisonini Nyoka. Malgré Batbasale rare. Mais ce n'était pas la priorité en Bandeko en ce moment. Il y a beaucoup de priorités qu'il fallait entamer en premier lieu. La priorité que les peuples attendaient. Net que les sociales, la guerre à l'Est, net que les problèmes à l'élection.
ça ba priorité principale. Kobuka ça changement de société. Parce na pasi avant Kobuka il fallait que ça une alternative pour créer un misala pour que le côté de chômage ou récupérer bango na musala mususu. Mais au Buki la plupart ba chômage. Bo banda ko futela bana classe ba telemisi ba futa suste. Bo banda ko futa ndako ba telemisi ba futa sunda kote. Oh babanda ko lesa basi ba ko lesa subasi. Mais yo zo kama mu pepo te abandonné. Zo kama mu pepo te kitoko boye. Est-ce que yo boyi eloko? Donc mu pepe ça est nécessaire. Mais elle qui vit à Batuna noté. Et ça nécessaire. Mais ce n'est pas le moment pour Buka. Il fallait attendre un certain moment pour créer un emploi. C'est ma bobo qui pour que Batuna soit mis ça. Parce qu'on a remonté na yo ce qu'on est aux hommes na misuana. Si quoi yo sommes on est niqué ba. Zoli abasimbi ça. Fachi beto touche to comment? Bon, c'est-à-dire il y a beaucoup de mauvais conseillers autour de lui. Donc ils se sont précipités à faire ce qu'il ne fallait pas faire à ce temps. Il y a bien. Il y a bien mais les mauvais conseillers. C'est quoi le rôle au Beleni? Boye moko fois très attentif et très prudent avec ses conseillers. Nga batute hein. Au moment des élections, donc c'est que Nkobila tient les bavois, Jean nani Jekoko a tient les bavois. Pour bateau baleli par exemple si ba moyen pour faire les bana bango classe. Donc on courage à côté de l'eau. J'entendais à côté des bavois, Nkobila peut à côté des bavois. Na matete na couloir aussi ka batu baolela. Mbote ndeko. Mbote. Comment on a? Trésor. Trésor. Lo bani ko baksa. Bon, nga baksa le bo mkie belé tira nga mkie. Mkie kaka. Na sepeli makasi ni basem so buka. Félicitations, bravo. So ba conseil on a pesi conseil et pas président de la République wa buka ba msambuka. On a nité obana ko pesa conseil social. Banda to banda. Tonozi la poisson na décembre. Oh poisson ko hier ko kota to lia tili to lia non tout. Dollar comme combien 22 500, 23 000 francs. Solution dans les hommes non té. Ba Congolais ba souffrir na est kuna solution zo maté mais mbala mo ba conseil ba bimi pe ça idée ba buka o koto yo mboka ko biro mukie ville ko mukie ba terrasser mais to lié ngoni ba conseil on ba ofanda SP président éviter neza boyela minute yo peuple congolais masango kitana ba to liana to liana nous vont fufu na parler mais kitoko nanu ba saki afuko ko ta parler wana e comme na osiko oté mais ko be besoin moral ba tout bientôt to voter bientôt to me ko yo voter te ah na makamba bona voter vraiment ata moko ko voter na vona ngam to voter te mais fachi betot ah biselongi te aloba voter te bon voter ko manga oh na voter nga te non c'est que quand c'est l'été na parler na comme to échanger faut na ngwana voter te no comme na moni pour moi na mboka et kotio moté mabe ah et quand tu n'as pas si na souci na ba tina ko loba ne ba para ba no futer biso bona ba classe ba mbonga ba classe no utela ba ndako ezaki awa buki to boite ba buki eza balabala so après ko buka ba sani ba tiki ba salite awa ba salite ngo etika na longo ba salite ba câble ezaki awa ba courant ko ma ndako so ba câble suki na nzela na ko mso ndako po ba buki to sa so ndenge nini mbongo na uta wapi dollar ko na 23 to sala nini allez le fort ouais monanga Carlos Kalonji ici Moluba loko kokamusa biso eloko ekamusi biso eza biso oyo bapère basala baeffort bafuta biso baplace totanga tosilisa mais misala eza te banda tosilisa ata mosala moko eza te okende na limete kuna bajournalier bazwaka bato te bakoma kokomo biso tobandi kodébrouye awa babaro oyo ezalaki awa bazwaki bato ebele bandi odébrouye awa basi na biso bandi ovivre awa kozala bandako ya bato tofutelaka na minute nde babuki boye sika mosusu akende te ya kotala mokonzi ya mboka message oyo napesaka mokonzi ya mboka na biso président Fachi Beton ya liboso nayebisa ye bato batravaille pendant 32 ans bapesa biso eloko te na mboka oyo yo osoutenir bango batravaille susu na yo bakomisa biso na moment oyo toza na pasi biso bana mboka toza na pasi ya kosangana te kobanda kuna na est si awa na ville ya Kinshasa toza na pasi tomonaka bino bokenda bapoto bomonaka mpena bapoto nzela yango oyo bato bamelaka fe awa immeuble ya 40 niveau bato baza batambola mais moko kaka na kini biloko ya mike mike bobuka ekamusi biso esali biso pasi mokonzi ya boka atala biso likambo oyo message na ngai yango wana nayebisa mokonzi ya mboka
kombo na ngai pasi nzao tosepeli te tosombaki ati tozoyoso te mbongo te tala salite bakable topesa $150 boyokela biso botindela biso mbongo tosomba toa na mbongo te tata na biso akufa nani aosomela biso kable awa totekaka mpe te ata yo moko mpenza président pasi ya boye tovivraka kaka boye président yokela biso mawa kable $150 salite yango oyo batikeli biso salite ata bino moko tosali nini tosomba awa na komini ya Matete topesa mbongo na biso me lelo ta bazongisi biso mpe mbongo te badocument na biso toza nango po ezaka pasi président tokovote o tokovote te na pasi ya boye mobali na nga akufa siko kable eza ya $150 nakosomba ngo ndeni président ayokelanga maroti nyanga ta $150 nasomba kable papa talaka yo motata pati oyo leta esika oye ona obuka otuni biso soki moyen yaki abine boyibi leta to bokusa ndambo ya leta osinga bato bofuta ta taxe tala bambeto ya bana tala bambeto tosotaki bambeto tosotaki bende bukani biso teyebeki bakobuka te babutiki oyo eza liboso babuki ndako nyonso ebukani na pasi na mama esikalie bana bata likolo efinani ebukani tokovivre na bana ndenge nini câble oyo ya courant oyo baye tofuta susu kasa $40 donc kwa longwa ekende kuna batia biso courant tokozwa mbongo ya mabanga kutu oyo nazozanga ta mbongo koto kureza te balongole ba courant nyonso bakataki yango sikoyo bazongisa tofuta nasomba 15 mètres $140 nakozwa ngwa pauvre mwasi nakozwa $140 wapi nasomba na mabanga kuna nazozwa mbongo kolongola tikaka ya $140 nakozwa wapi papa nanga nakozwa wapi nakosuka wana nasali 4 jours ya liaka te kaka melaka mili sikoyo bozoyoka bato boboma bato bakufa oyo nini sikoyo tolinga mbongo emata likolo oyo tosila tala kaka niveau lopango tala biso distance na biso ya balabala tala tomba nde baza pembe na prince tala biso distance oyo mpenza distance ya monene tala niveau wana bango baza baporte na prince bongo kobuka biso tosali nini bokonunga tala awa leo bongo ti kuna ndako ekomi koningana ndako ezi bafante sikoyo nyonso wana elala na se tokelevanda wana na bango ebela bana na kovanda bango mwa mbongo nafutela bana classe bakoko na yo nafutela bango baklasse wana ekei bana bakotanga lisusu te. Merci beaucoup maman. Je crois que Boute Kolanda ba peuple lolenge ba lobi, lolenge ba exprimer, lolenge ba talisi pasi ya motema. Ba sengaka na chef de l'état mais que mpe ko zonga nanu otala nanu ba conseiller na yo ba conseiller ba pesa la. Baza prêt à voter yo. Baza na bango d'accord ba bi deuxième mandat eza ya yo. Donc zano kimia
mais tela ba on a situation est-ce que moment yango ya moment penda kobuka na batan oyo eloko ni ba okotisa ba congolais précisément bana Kisasa bien nga janta na benga ko vie oyo nde muto okamba na ebi ko play revoir na magambo revoir na nango ya ko lobeza nango te na remercier ka FM TV mon boss Cléo face Billy Malou mutu oyo azo soutenir azo pesa mbongo na ye azo lesa 8000 orphelins babi 800000 Isaje Mukete Tora le grand caméraman mutakota na Nkunda Lazare toujours présent Talaga lingaki yo mingi Janina